Je peux déjà aller en morgue, famille bongo noé la babilo. Mais tu as beaucoup copains, tu as beaucoup la tout bien né. Moi, bandi déjà ouais. Bandi déjà bâché na bango wana. Il y a noé la babilo. En tout cas, docteur nous na sentiment té. Docteur il a PDG n'enga calme, azaki mutabatu. Le boutique on a pas distraction on a bon noé la babilo. Donc le logo tout est nous embaumer les lots mais bon je banda oui la daba biloko ndako wana bon mon ande biso j'ai za papa moko abopoto bana fotele pana ye nazala kisimu alobi mama fota magote baite kurate déjà bota ina mwana ngai pera vie wana nena za susi bakasi za papa moko moboto mamoko soki ozana pasi asungaka aboyaka moto te asunga mutu nyonso wana nazolela papa na miso na bana nanga ezopesanga pasi na motema. Chant dira PDG Kimi Ezanaye azalaki malamu na mutu nyonso, azalaki malamu na artiste nyonso, asimbaki théâtre, asimbaki muziki et asimbaki bongo te, même ba handicapé bazana sima a tozo ba témoignage bango nyonso bazalaki na maboko ya PDG. Donc Kimi Nzambe za place ya zali ba musicien oyo nyonso na kolongola moko te, même ba Kofi ba Wazekwa ba Wera ba Jibe bango tout ba manda chante bango tout ba leka na maboko ya PDG. Donc PDG azate ya zalaki moko ya ndeko na bino kulutu na bino leki na bino pe. Donc et pas autre monde siko mutema na bino bolamu na bino reconnaissance na bino envers rien boya reporter un plus boya reporter un plus moi na azali awa atiki bana ya zali bokutani na famille bo solo la toyeba to remona o peut to remona tête ko dénoncer parce que bolia mo PDG dit avant kende bozolia mbongo na ye. Donc bo ça vraiment reconnaissant na makambu wana vraiment si vous pati image na ozongela yo papa boni na mono zo le côté tena na susi makasi yana obagena ya baya bakeno le kanzelo pona yeba soki penda prêtre ke mais loko za makamwa nzambe mabongisa nzambe nzamba zoka lokumu biso ndo tike na sima tolanda ka makambo wana nyonso epesi biso pasi mingi mais moi to nangina bakizaka message na ba journaliste wa foati o bazo la biso bela papa bomba ma caméra no soki numérique soki nini ok filmer ba anniversaire à bana bino ko la biso ba blora te awaza mate yone to na charge ya makambo wana. En tout cas c'est sur ta liste ou biso sécurité muto so biso te ko to boyi ole la caméra na o mingi bazo ya wa to zo baté donc bazo bi makara be bu azuma pakoli pour donner belé papa abso to na kermesse te ba jeunesse te ba ngoye mate au moni biso ba mettre pour se permettre de limiter ça là. Et monsieur Tona ba passe yo tozoya pour luka bezi nous na matango yo okobeta mapamba la PDG mwana njili mwana changu en tout cas ko malamu mingi mbongo ya na ngote yete mais pour azala nango azalaki nango mais ne fils que symbole lindala na kwembo likola mir boy to moni ke amalela de Londres a to moni ke songolo mpakala et ko sa makasi mingi sa malamu mingi vraiment. Donc voilà c'est ça. Merci beaucoup Patrick. Voilà njili ezana pota njili ezana mawa njili ezana blessure njili ezana blessure vraiment. Donc muto azalaki soko utili bando ye okota fo tout na ye nano. Donc porte funga mibiso mais makasi na biso ba etotikali nyonde la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata vraiment il est drôle ce garçon. Chérie faut suivre. De Master Beat. Mais pourquoi tu Finis la réponse. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour.
Voisin. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona moi sinayo ya munene, boule kaka pourtant yo zanzo tomiki, excusez-moi, boule kaka toujours en harmonie, boza koseka menga, monsi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. alobi bafungola matoi bolakanga kongo kinshasa france américaine awa toza pomadi ya solo esalami na la patrona nikoli malonga longonda mwasi nzambe le présent fiston saisai wesalali esobe alobakembaloyo sotosimbelokola na patrona nikoli malonga longonda mwasi nzambe nga mpe na kosimbeloko na yo ni mabe na mboka ni mabe na pays mwasi akopesa basisimanteri akopesa pomadi awa toza ekolongola batashi alingi nakaba lisolo tokosamaki mingi na bakisa mabe na kati ya mboka komwe zoka titilere azale toka mokolo masolo ya zale la patrona nikola malonga longonda yoka mwasi nzambe akanga na masolo akopesa basisimantela monene evimba mama pomade na biso awa toza uniquement c'est pour le fest. Uniquement c'est pour le fest. Uniquement c'est pour le fest. chancelo kopamba asana ba magasin Europe sans crédit ikole malonga okanga pomadi awa toza 100% naturel ezolongola nduta na nzotwe ezolongola batashe na nzotwe ezosisa libumu monene na nzotwe kosalelango masize mama ezopesa mpe mibali bopekilikiwa nzoto na ngae nimero ya tombo yango yo ok soit numéro la patrona nzambe mwasi akopesa simanteri ya munene efimba banzele kidiba te mpona pula france benga ye boye 33 75 111 097 5 na suka to mpo koki kobenga lisusu boye na 33 60 59 27 750 mpona pula ngola mpona pula ngola bafungola matoi bien bengai na 00244 nonane 65 88 218 na suka bongo mpona pula kine nasi boyoki afroteni nombre wana abita didene sandara fati na kongo Très amusant, hein? Et très mignon. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchi avec beaucoup de tristesse. Je suis là en direct de Njili, quartier 7, chez le PDG Wabe Lorango. Oya uta kotika biso na yebi ke banjilwa ebele bazolela bazotuna ba information. Matanga eza wapi donc matanga ezaki awa bato ba yebi Njili normalement na siège esika oyo PDG azalaka donc via dans ba immeuble ebele na sima ya marché oya ya 7 mais lobby déjà matanga ezokende na Kimbuta parce que balobi kuna lokwa ba couvre-feu ezali matanga ekokende kuna na profiter na lobake Wabe Lorango c'est un patron, c'est un mécène matanga na ye
À chaque fois, je suis là, Mathieu Bonché, en tant qu'Angelo, en tant que descendant à Tchangou. Mais je dis déjà mes condoléances à Giordano Wabelo et mes condoléances, courage à Gicles Wabelo, aux Talabiso depuis Mikilia Poto, Mov Wabelo, Brice Wabelo aussi, donc Bozamwa et Belé. Et Gabi Wabelo, Yaya Kei, donc ils allaient à Cabo. Et c'est vrai, tous abattus, mais l'Iweza passi. Les PDG Wabelo à Tikibiso, ils ont ça vraiment pas sinamité, ma Wabelo Oyo, Maroto Zarana et Nanjili. Namoni ne quoi, tout ça la paix batch. Pour nous rouler là toujours PDG Wabelo, Nebo Moni. Et Ndeko Boni. Oui, madame, moi, donc passe quand la motema, passe na motema. Donc, biso, tous allés, bana PDG Wabelo, il y a 1000 effets, théâtre, donc toi, tu as une douleur, tu as la caca. Mais maintenant, les olé caca même bien, na moni makamnyo sué qui est bien. Bon, PDG Azam, toi, batou, vraiment, tant watiki biso, il faut organisation malamu ezala. Donc, maintenant, les olé bien, alors, bah, tu peux Hollanda biso, tous olé là, dans le calme. Sauf caca, matin, il est long awa, et qui n'a qu'imbuta, donc, bateau tout. Au Barouya lobby, à partir du lobby déjà, donc Balanda Bissou avec une boute en espace naé, tous à la wana. Voilà, mesdames et messieurs, donc il y a beaucoup de tristesse, donc je salue tout le monde au Barouya la Bissou, naébi kenazo lelana sam kunku le nécessaire. Il y a aimé kunku, donc wana bananjilia solo, nazo lelana fils Nkele le général, nazo lelana Patrick Image. Au Parti Carabisoté, PDG Oniva, Nazo Lelana, Bandeko Belé, Anjili, Nabiga patron Bazaï Belé, bienvenue Vangansele, Léa Dimbi, Mama Social, Banjilo Bazaï Belé, Pena Libanda Yamboka, Wabelo c'est une icône, c'est un mécène, et surtout Aïda et Belé, na musique congolaise, Aïda et Belé, na théâtre, Aïda et Belé, na makambe Belé. Na kosenga matango eza matanga ba artiste et musicien. Eza la matanga ya batu ebele. Eza la matanga ya batu oyo bandeko zala ta ebele na ye moko le PDG Wabelo Rango parce que via bandeko kabela ba musicien, via bandeko kabela ba artiste et comédien, via bandeko sunga batu ebele. Paix à son âme le PDG Wabelo Rango. Papa na Giordano Wabelo, papa na Brice Wabelo, papa na Gicles Wabelo, papa na Mov Wabelo, donc souci na mutema nenge makambo ezali. Et mesdames et messieurs, je dis merci beaucoup à tout le monde. Au bakota la biso, tozo poussa na biso, tozo apé bandeko ebele. Oyo bazo kenene to moni. Là on voit des gens au bavandi vraiment na matanga le PDG Wabelo. Oyo atiki biso, c'est vrai toza batu tresi melenga pro, mais liwe za pasi, makambo beleza ya koloba te mais viesi akei. Tozo lelana ba sam kunkule nécessaire, ba Kingston sono le boss, na mona papa, papa bonjour. Excusez, na kosa no interview. Bonjour. Bonjour. PDG akei wazaki mutu na bino, liwa na ezo sa bino boni. Bon. Ngai tout d'abord nazali avocat nae. Ah oui. Moi c'est maître Roger Toto Maluma. Nazali avocat ya PDG Wabelo Rango. Ezalaki avec surprise na yokola nkuto na nzela. Ezalaki samedi le 26 na ba 10h comme ça dans otambola na matete na unza matete. Na yoki batu na unza bazolo bo Wabelo akufinga tuba Wabelo wapi Wabelo Rango. Là, mais on a client en Haïti. Madame, on a bengi na numéro à PDG. Ils ont sonné, mais Moutazo répondent. Na kena parqué, na vraiment mon na bengi sur numéro à PDG. Ils ont sonné, Moutazo répondent. Na comme na ndako na bengi sous. Vers 17h. Ils ont sonné, Moutazo répondent. Ils ont dit là, on a vérifié l'information. Puis peut-être mon père avocat mettre mbala benga bi confirme na que PDG a confirmé mais to vérifier l'information. L'idée était de benga un de ses travailleurs, M. Michel. Na bengi Michel a maître, en tout cas, Nengo Yoki, Ngape na waki Nengwana mais, na benga Giordano, moi, a confirmé que papa Koufaki samedi na Tongo.
Donc ezalaki avec émotion doti siko na zone dimangote parce que on a na inzo tozaki na makasi non peut-être ezalaki na bonne santé. Ça fait une semaine que tu nayaki kotala ya wa bengisaki ngai to sololi to leme mesika mona PDG tuninga mete guru nga na pesi nga me bien te basomeli ngai nino yo maltina tole to kabwani abibo maître to mona na pana ba fête. Donc net so na zomona lokola ndoto mais donc c'est difficile parce que avec maladie. Donc voilà en bref bah intention ngai concernant le PDG vraiment c'est avec beaucoup de regrets. Il y a moto vanda watu assister bana total ndenge to organiser succession na ye parce que mon nambi ko l'état mutakufi il faut organiser succession na ye pour na et créer problème à niveau de la famille. Voilà présidence nanga ils allaient pour na organiser succession na ye conformément à la loi pour na kimeza la carte na famille. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer. Là, je suis Mathieu Boncher, votre journaliste préféré. Toujours Elengia Congo. Sam Kunku le nécessaire, ya aimé Kunku naibi ke bozo lela, naibi ke bandeko belé bazo lela. Toko poussa na biso, toko poussa na biso. Donc c'est vrai toza batu, mais liweza pasi, comme on a ba jeune baza awa, ndeko boni. Ah bien. PDG Kei ezo saloboni. Et salanga pasi mingi na mutema mais mingi olobandeza te bika ya mambaliwa liwa ni etanga maba munyoso ezalaka bongo ezalaka na mingi olobeza te suka suka bozari nezai joni ngai suka suka na mona mo kala ngaza suko tote mona mo kala ninga olobeza te pona mona kalama on a sauté des alara on a déplacé qui côté mon a côté à Bandal. Voilà, merci beaucoup Nekoko Baksan. Bon, souci ça fort pour on a vraiment papa azapenda papa ya quartier to botami na ba na esika moko to kule esika moko. Donc choc ça vraiment makasi. Choc ça vraiment makasi donc le roi nzamba permettre qu'il soit vraiment exact. Je suis vraiment exalté. Toi, juste quand on a un sentiment de tristesse, quoi. Il y a vraiment, vraiment. Voilà. Tu as pu mettre awa donc. Bandeko baza ebele ba hôtel abiso. Tu as mettre bon. Ouais. Il m'a occasionné c'est Mathieu charge à Tchang. PDG Kei enfin. Donc pas si makasi. On a bena biso bato to nos années bena to nos tambla naï. Ça il vient passer donc baoba vient qui les jeunes donc on est donc rien à dire tout quoi on le bâti mais tout ça que bon nzambe te permettre de toi bien à deuil tout ça bien à deuil donc deuil pena toi bien à deuil monument qui est tout ça on a maloba monument pena qui est donc na ina beta pe c'était lo mo soit disait ba journaliste mo ba qui a connu fois tu fois bigasa lobela biso ba sali ba interview moi buzo ba titre amoura mabe biso to zalaité moni grand journaliste biso te bi ba matie bango azara ya netité abeta rapenati na télé tout de landarai de bino bato bozo ya awa ya créer ba bezi na bino na matanga ya papa ya Chandira nyonso boké babomon na biso bomon na biso et puis na le bapel le sus mo et puis sur na kanda na posa au bomata mut na makof ya pe déjà na morgue famille bongo noela babilo mais to boto ko pente bobela mi tout bien den mo bandi déjà wele bandi déjà ba jina bango wana ya ogendo ko wela ka babilo en tout cas docteur nous na sentiment docteur la PDG nenga calme azaki mutabatu de boutique on a ba distraction na bono ko la biloko donc lelo ka to tene ko mbomene lelo mais bon besoin banda wela la ba biloko ndako wana bo mona nde biso donc on a ya lo ba wana maté on passe donc toi bien à deuil donc merci beaucoup maître courage merci.
Voilà, mesdames et messieurs, donc je suis là, Mathieu Bonchier, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Totika ba sujet à ma bé, totika ba titre à ma bé, parce que Mutomo et Yazana nous na ndaku ya malili, donc boye ça là vraiment bien té. Balobi nzoto ya PDG na biso ekobima avant les 10. Maintenant, bah, PC jour T, bah, PC date T. On a des informations signées Brice Wabelo, donc Wazali grand frère. Yemta Ebisi Bisobongo. Mais Patrick Image, dans mon yopé awa, sur côté les maillots posés parmi bah mécènes biso ya Tchangou. Sam Kunkoule nécessaire, toujours la Chadira, le PDG Wabelo. Patrick Image, mes condoléances. Merci beaucoup, Mathieu Bochem. Merci. Enfin, PDG Wabelo Rango, icône, l'idole. Accueilli. D'abord, Liwana et Sali Oboni. Bon, et là, Liboso, bon, chez Follow Bandarotuna, Motuna, no PDG Wabelo Rango, Azana, Nepanayo, pas ma tête au Monio Vandi Awa. Bon, et là, Liboso, no Baki, Wana qui a père. Azab ma père, ou Botibiso, son alobi boy. Donc, cela veut dire Brice Wabelo, ou Azali Mwana Liboso, il y en a Bajoklano, et Azali vraiment ami d'enfance. Donc, si on a bien ami d'enfance, tu as une école primaire, deuxième titre aux abois. Donc, c'est un ami. Donc, pote juillet, les apotes qui singaï. Les apotes oxygène, ils sont njili. Donc, tu as pas si makasi, nakati mitema, tu as la papa, donc, qui m'aise non pas à nakati à mort. Donc, voilà. Voilà, ils ont appelé parmi les mécènes au Sungarabi Sopé et bino boza bateau et on deka baloba ke bokozwa relève ya ba vie na mukio zaranango au Tikarabi Soté na bi ke ba musicien ba to belé ba otala biso badaki PDG daki pe ko sunga bango message nyoko lancer na bateau yo ba yebaki o paeda peut-être bon elo nga koloba moninga malamu ba yebaki na tango passe moninga malamu ezaka te na tango bisengo yo za pembeni na ye chant dira PDG qui mezanaye azaki malamu na mutu nyonso azaki malamu na artiste nyonso asimbaki théâtre asimbaki musique et asimbaki bongo te même ba handicapé bazana sima a tozo ba témoignage bango nyonso bazaki na maboko ya PDG donc kimi nzambe za place ya zali ba musicien oyo nyonso na kolongola moko te même ba Kofi ba Wazekwa ba Wera ba Jibe bango tout ba Manda Chante bango tout ba leka na maboko ya PDG donc PDG azate ya zalaki moko ya ndeko na bino kulutu na bino leki na bino pe donc et pas autre monde siko mutema na bino bolamu na bino reconnaissance na bino envers ye boya reporter un plus boya reporter un plus moi na azali awa atiki bana Yaya Zali, beaucoup de na famille, bo solo la toyeba, toromona, o peut toromona tête ko dénoncer parce que bolia mo PDG. Dit avant kende bozolia mbongo na ye. Donc bo ça vraiment reconnaissant na makambu wana vraiment s'il vous plaît. Pati image na zongela yo, papa boni na monozo le kotelemi. Tena na susi makasi ya no bana ya baya baki no le kanzelo pona yeba soki penda prêtre ke. Mais loko sa makamanzambe mabongsa nzambe nzamba zoka lokungu biso ndo tika na sima tolandaka makambo wana nyonso epesi biso pasi mingi mais moi toloba mingi ezate mais nzambe ye moko aza arbitre ya nyonso nzamba zoka lokungu na sepeli. Voilà, merci beaucoup papa. Merci na sepeli mingi nzamba zoka lokungu pe na bino ba bozali bo continuer ko luka esika ba makambo ezalaka po ba yeba pe yandro basa banani na bato pe baso ya basa banani. Oh to botama na bango basa banani po yaza mutu moko to botama na ye to koli na ye asa mutu moko ye te ata pena njilwa de naissance asa njilwa de naissance biso to za ba njilwa de naissance alors to kolinga te to tika relo ko na le kaka nengwana donc faut to bono fouiller to baka évolution ngo eza nini eza makamunini o ba loba na ndenge na bango etali biso te etant que ba prêtre ba njilwa et tant que ba prêtre banjilwa bon na sepelika nzamba zo lokumu po ezangonga na ye nzambe soka benga kiye biso pe tam sube lobe ko sala ngai mais lobi pe boko ya pe boko chape micro nkele la za wapi nkele la sala kiawa micro pe tamboli mais
diplôme ezate noko lokumu. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est vraiment en direct, quartier 7, Njili, derrière moi. La maison de le PDG Wabé Lorango. Patrick Image, tu vas continuer na yo. Pour si c'est un message au bando apé c'est un artiste. Bon, pour nous, on a lobby qui est artiste nyonso au baebi chandiran azab baoba chango. Au baebi basala tout baki mambangu bakutana famille na ezali. Bakutana libota Brice Ali Choclano azali bakutana bapesa ba condoléances basa la reconnaissance bolam au PDG asala ki bango tozana posate logo eleka inaperçu alors tozo bele na bande na biso ba diaspora au bazali banda s'il vous plaît Chandiran azali mwana changu vraiment s'il vous plaît tolela elongo bandilo au baza sur place o eza baoba njili ba tête bazo kende oya kei aza mutu moko te tokozwanga la légèreté oya kei aza baoba ya changu donc il faut biso banjilwa to sangana to tsana polémique à part mowe aza na katanda ko malili biso nde to lakisa bolingo na envers libota na ye donc minga kolobeza te vraiment s'il vous plaît ba musicien boya reporter implice na bino na libota e oza malamu vraiment. Merci beaucoup. Insistez kaba musicien na ba comédien. Oui, si on a des artistes, on parle de musiciens, on parle de comédiens, on tout bas ensemble d'artistes. Libote ya. Oh, nyo swazali moninga moro na rata libota wana. Baninga ya Brice bazoya, baninga ya Choclano bazoya, baninga ya Jirens baroya bangonde bana ya PDG. Donc biso tozali ba mina bango tozo porter un piste na sima na bango, tokotika bango les bembe bango moko te. Donc Patrick Image ezana histoire mo to robete la ngata tozo na car au lobby Njile Koufeli prêtre des prêtres après combien d'états depuis 1900 bon nga rolo babo Njili vraiment bana bana Koufela na to Koufela prêtre lokola wabelo azate donc on nga rolo baoba vraiment boyena ne koyate awana rosango polémique te soko tuni partout ba oyebisa auto Koufela na biso kimieza na ba amu wana ekenda liboso balisi baba bakena ba prêtre belé bakena to yebi yango mais oyo azali koko yazali sommet donc faut vraiment to sa milulu minene donc njilwa mwana changu s'il vous plaît avec beaucoup de respect ezalo kumu na biso banjilwa to tikana ko loba pamba Chandiran kei kimieza na ye boya to sangana Mona Choclano, bon Mona Brice, Mona Oko, Mona Libota, te porter un plus. La papa ou abisso qui m'appelle Zalinae. Vraiment, donc c'est ça. Merci beaucoup Patrick Image, mais bande comme soube baotala oko rappeler bango ke bako sala banderole, bako sala boye pona le PDG Wabé Lorango, basa ebele bananjilo yo yebi libanda ya mboka o bako tala biso sam kunku le nécessaire ya aimer kunku banderole no esala bien fils nkelele ba bienvenue vangasele ba malela de Londres Coco prêtre des prêtres Chandiran Wabé Lorango le PDG Papa Moro social accueilli. Message à souk. Vraiment, eza eloko la musinga na mutu o nyonso azali banda otangi ba malela de Londres bazali ba nikesi bayaka boza ba délégation o eza awa botinda bozuna ba délégation na bino ba banderole et mata potoko tanga chaque banderole tinda banderole na kombo na yo to le la PDG tole la PDG mwana njili mwana changu entouré ko zamala mingi mbongo ya na ngwate yete mais pour azala nango azalaki nango mais ne fils que symbole lindala na kwa moko likola mire boye to monike ya malela de Londres to monike songolo mpakala et ko sa makasi mingi sa malamu mingi vraiment donc voilà c'est ça. Merci beaucoup Patrick. Voilà njili ezana pota njili ezana mawa njili ezana blessure vraiment donc muto azalaki soko utili bando ye pokota fo tout na ye nano donc porte funga mibiso mais makasi na biso ba etotikali tokobunda bitumbaka donc kimia ezala vraiment merci. Voilà mesdames et messieurs on est presque à la fin. Yo ozo sala ba image a otia ba titre ya mabe donc tozole la nzoto ya le PDG Wabé Lorango notre papa notre vieux l'icône ya changwa ke ya tigibiso na yebi ke message nazolo bango mezo sala nga pasi parce que nga nazala na papa tozali ne pe dimanche na mona ki na Jordano na tovai na Kimbuta na papa to solo li ne pe muke atuninga neni musala nenge nini boye ezo sala biso vraiment banjilo pasi mais à part lelo bientôt la matanga kolongwa awa tozo kende na Kimbuta ba o ba yebi ndaku ya papa na Kimbuta tokuta na rawana pona ba couvre-feu pona marambebele mais nzoto na ye ekobima avant le 10
message surtout au ça l'émission pour te faire sabino message il y a matanga il y a le PDG Wabé Laurent on a dit que les messages est passé au azana posa ya kolela la posa ko na bango Jordano Wabé Loazal sur place ya Brice Wabé Loazal sur place bana msupe bazali ba mauve bazali batu bazali soko yotala bango na matanga et ko sala vraiment bien. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. On était en direct, Signal Lenga Congo Télévision et pourquoi pas la RTVS 1. On est là avec beaucoup de tristesse pour plairer notre papa, les Chadira Wabé Laurent, Yalinga qui musique qui trop. Pourquoi pas tout le monde a artiste, Boya peut assister. Pourquoi pas tout le monde a musicien. Muto azaki soki bolele azu mbongo na ya pesibino. So to moni bino pe awa et ko sala vraiment bien. To lobi teke bobo iko ya mais présence na bino et ko sala vraiment bien parce que vie la karaboye et muto a pesa ki yo pe pesa et ko sala vraiment bien. Derrière moi ndebo moni batu bafandi bazo lela moi trop. Donc matang ezavma awa photo ya PDG yango wana. Donc, passe na monté, malgré tout, on a la quantité, mais tous autres quand même, Batu O Baza Awa na siège ya Chadira, Wabé Laurent, Sam Kunku le nécessaire, Paps Mayavova, ya Clara Mayavova, mon vieux Landou Muzinga, Bana Changu Nyoso, Ba Obazoze la Chadira, Wabé Laurent, et Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa, Nazole la, le Chadira, Wabé Laurent, Angèle Nyota, Madame Ngoyi, mère de 4 enfants, Tozolela, le Chadira, Wabé Laurent, regardez, il y a des mamans, donc, au Bazolela, papa, au Baza, chaque jour, malgré couvre-feu, mais ils sont là pour plairer les PDG Wabé Laurent. C'est vrai, on est des humains, tout ça, mais liwa ils a passé. Koufanda Karaboye, Mouto Bozaki Naye, samedi, mercredi ou jeudi à Koufi et ça l'a vraiment passé. Donc voilà, je vois des mamans, donc ma maman Baza Awa, Bavandi pour la le Chadira Wabé Laurent, le PDG. Donc tout le monde a photo naie. Ouais, tout le monde a ba maman, mais tout le monde a photo. Muto bozomona oyo, c'est une icône, c'est un patron, le PDG Wabé Laurent. Plus que 100 fois que va prêtre belé to gangak. Mais atiki biso. À quoi sert to salara mabe na mokili? Soto ebige liwa ezali. À quoi sert o sala muninga mabe? Muto atiki ba immeuble, atiki ba mbongo. À quoi sert to misala na ramabe po biso nyonso to kokufa? Sam Kunku nazolela le PDG Wabé Laurent. J'étais avec lui le dimanche. Alobi nanga Mathieu Bonche ndenge nini musala azolela na moni pe mama mo azolela awa mama boni azolela PDG aza papa moko abopota bana fotele pana ye nazala kisimu alobi mama fota naute baite kurate deja bota ina mwana nangai pera vie awana nena za susi makasi za papa moko moto mamoko soki ozana pasi asungaka aboyaka moto te asunga mutu nyonso awana nazolela papa na miso na bana nanga ezopesanga pasi na motema moto abelaka moto abeli te ayokuma priske mai wana za pasi na motema nazolela Palanga, aza mdo moko wala, aza papa mwa popoto. Pasezo sala, bana nazo kansa mwana, atiki pera vi na 5 ans. Aza naye mwana na ngala za koko pera vi. Comprenez l'émotion, mesdames et messieurs. Kozana mutu moni batune bazo lela Sam Kunku. Batu bazo ko lela. Vienanga Jordi Samba le nécessaire oza liwana biso parce que bino bozabana ya changu l'icône akei Wabé Laurent au Serge Ngwaba des États-Unis. Nadine Ilodi biso nyos tozabana changu. Maman santé boni. Voilà, il y a des mamans qui ne veulent pas parler parce que
tristesse Selmé Lekimakasi. Mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. C'était Mathieu Bonche en direct des quartiers 7 chez les PDG Wabé Lorango. Et message na repé Sabino Ezali, ba information sur bozoyo kanaba internet, ba titre ya mabe. Et le romo ya mabe ezate parce que matang ezali awa, torolongwa awa poto kende Kimbuta. Na Kimbuta kuna malgré ba couvre-feu torozala wana kaka na ndaku ya PDG Wabé Lorango. Mais information ya bien jour nzoto ya mowe robima toropé Sabino avant le 10 janvier. Merci à Patrick Image, grâce naye ndetoza awa, grâce naye ndazo sungabiso na ba transport na marambebele. Merci à Léa Dimbi Mama Social depuis Ottawa, aux amwana njili Malela de Londres. Banderole na yo ko sala bien. Banderole ya Berado Prince des Amunda yo poza mwana Changu fils Nkelele le général tomo na susu ba boss ba Sele Mvwama. Et ça la bien tout moni banderole tozo de la Wabé Lorango et na profité na pesa merci na bandeko nyonso batala kibiso. On est arrivé après à la fin, presque à la fin. Moi c'est Mathieu Bonchi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours même chaîne Elenga Congo et pourquoi pas votre journaliste préféré Mathieu Bonchi. À suivre. Merci à Gloire Diakese derrière la caméra et merci à Kingston Sono le boss. Azole Lana Bisosa dira Wabé Lorango, Alfred Adi Misaka Azotika bisote Aimé Kunku ya Sam Kunku chaque jour bazobenga biso pona kolela Shadira Wabé Lorango mais matanga oyo ekoleka bien parce que les boss azaki mutu moko bien mutu moko social na sengi na ba famille kimia ezala bana nyonso Jires Wabelo Jordano Wabelo Brice Wabelo Mov Wabelo Jicles Wabelo Kimia ezala courage, c'est vrai toza batu mais liwa et frapparakaka. Papa Kei biso to skal na vie. À quoi bon to à quoi to sala na ramabe parce que liwa ezali Patrick Image. To zalara social nzamba kosunga biso. Ya Gauthier mascotte. On est presque à la fin, Tracy Mbelenga pro, mais maître Alinga Baxelo Romoro, maître message ino lingo pesa parce que nabi d'arrêt Wabé le pas au la biso, mes condoléances à toi mon frère. Natanga ki batu bana nyonso na bosana ki d'arrêt Wabé en direct ya poto, tante na biso Gabi Wabé aussi, na pesio ba mes condoléances, maître lingo Baxani. Nangina Baxara message na ba journaliste wa foatio bazo la biso bela. Papa, bomba ma caméra no soki numérique soki nini. Ok, filmer ba anniversaire à bana bino. Ko la biso ba blorate awaza maté, yone to na charge à marambwana. En tout cas, c'est sur ta liste hein. Ou biso sécurité, muto so bisoté. Poto boy, ole la caméra na wa. Ko mingi bazo ya wa, tozo baté donc bazo bi makara be bou, azuma pakoli pour donner belé. Papa, abso to na kermeste. Ba jeunesse to yi bango maté au moni biso ba mettre. To se permettre de limiter ça là. Et monsieur Tona ba passe. Yo tozo ya poluka bezi no na matango yo. Oko beta mapamba. Donc Mathieu permettre pena sala tan liste hein. Ceux qui sont la liste pour bazuya et belia ou ya bandenge tout. Donc toujours beaucoup de différencier bango te donc te éviter. Merci maître. Darès pas total là. Ouais, Darès courage. Donc on est ensemble. Merci on est ensemble. Ouais. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Patrick Image, message Junior Ngo Baksa, vient à Bisso, Anissé Petro. Tu vas nous monotone le PDG Wabé Lorango. Et loko wana tento lobela Anissé Petro. Tu rebosses na batunion sur meyote. Yo ça qui PDG les safou yo pour les safou. Allez les câbles, s'il vous plaît. Tous a besoin au benga DG bo solo là. Benga bana sangisa bana bo solo là s'il vous plaît. Et puis de l'autre zo beta tolo suma ma titre batuna bino ba journaliste mu bazo ya awa bazo tia ba titre ma betro. Yango to peki si tout le monde nako ya awa ti azana accès à contacter à part Mathieu Bonchi. On no senga mona asa l'émission awa faluka joklano wa belo ba solo na ya pesi autorisation. Donc c'est ça. José Wanduka tout la bino toujours c'est la bino ni 15 bayaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aussi à Nikes Bayaka et Venaramo ya Saper na bossa na kombo Zemia Bilamba donc na pesura bambo tebele quand ya là aux amwana njili donc marambo eza ya banjilwa nokolando michuri bana njili Nikes Bayaka na kota Luanda pe boza ebele
Donc tozolela le PDG Wabé Lorango. Donc nana kombo moro awa nayebi ke Sam Kunkwa hotel la biso boss na biso ya donc boss na biso bon kombo ne yango yo le boss Willy Luka Talamuku, hein? Le boss Willy Luka Talamuku, le boss ya vidéo batonga ya kitoko na kati ya njili. Donc banderole na yo pe moi soutien na yo to sengi ba soutien te meto le lande grand prêtre Wabé Lorango, n'est-ce pas? Mbonzo centre-ville moi na changu ba artiste baza ebele ba Jos ba Manda ba Shomi ba Chouchoumi yake ba tebele présence ozala bien Tracy Melenga et pourquoi pas Tracy Eleza, pourquoi pas Nego Di Maria boza ebele bomonana et osala bien. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Père Ogo Baksani. Des bronches, Socrate Maïnga. Socrate Maïnga. Hein? Donc, toi la poste à Bino, tout le monde va soutien à Bino. On se retrouve la semaine prochaine, mais tu repères à Bino en formation avant les 10. Moukolo Kore Gozala na place to Lango. Mais maintenant, Golongwa 7, tu rekende biso nyoso na quartier 1 sur Kimbu Tawana, Nandaku ya le PDG Wabé Lorango. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.